Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken akosala mobembo na sanza ya mwambe na Afrika ya ngele ekolo Congo démocratique na Rwanda. Département d'État esakoli ete États-Unis ezali kosala makasi mpona kotikela te Russie kotia loboko likolo na Afrika. Ngala ya mibale ya mapunami ya bakelimi beko mpe bapesi toli ekosalama o mokolo mwa eyenga ekoya na Congo Brazzaville. PCT lingobali ya mokonzi ya mboka Denis Sassou Nguesso elongaki ngala ya liboso na pene na mabonga nkama moko na zomi. Président Félix Tshisekedi asengi boluki na moto mozikisi ndako ya monene ya SCPT to onatra ya kala mikolo misato mileki. Mokonzi ya RDC akamwe ndenge moto moye mozikisi mikanda miso kaka ntango misalami ya kolandela bakompani ya leta mitindami na bisika mingi. Elon Musk, mkolo ba kompani lokola Tesla, Kashap na misusu afundi Twitter na bazuzi, sima na Twitter komema ye yambo na bazuzi mpo aboyaki kosomba yango na motu ya milliard mine ya $, sima na kopesa elaka. Elon Musk azalaki kosenga Twitter kopesa ye mikanda mikolakisa ete ba konti ya bato ebele na Twitter ezalaka lokuta te.